Wera abeta stade de martyr ça YouTube ça TikTok abeta double scénique ça YouTube ça TikTok wera zo Shaggy à l'époque ba Shaggy na ba lokwa lelo to mona ba Jay-Z azo Shaggy à l'époque il y a YouTube té TikTok té internet té bazo Shaggy ayane ki chassa alia na ndaka ma ya mampata Shaggy alia na mesa ya mampata biloko mampata lambi yango Shaggy alia ya YouTube te internet te mampata lambi la Shaggy atele tomate penza tomate mbuma na kata bouillon atele kid maja Congo babaksi gouveda balambele fufu ya masangu Shaggy alia musicien nini à l'époque abengsa Shaggy Jacob asala featuring na wera quand mapata tutele pipi bacha ndunguzi ntenda Shaggy analia ndaka wera na mesa wera à l'époque ba Miss Elliot Bonico via sa papa musique à Congo tu bon comprendre ngo tendeni via sa papa à l'époque polémique na Congo to mata vient to bima wera yemba nzemba croix rouge déjà oni azo teleme la guerre na monde entier tous kufa yo que le peuple mawa c'est le fait ne tuerait pas azo l'Afrique guerre l'équipe azo kufa à l'époque azo na mot d'ordre ayembisa Nathalie Makoma va pengwa déjà yembisa a pengwa mais avant Nathalie Makoma ayemba na papa Wemba wera yembisa déjà na croix rouge avant yo sa fitu na papa Wemba pengwa wera da yembisa na nzemba croix rouge atia message à la paix après ça message à nzemba croix rouge atia message ya paix Afrique tozo kufa lelo bato wa yemba banzemba ba est et tout wera yemba da nzemba tongo ya croix rouge Monsieur Sako Yaya le pape de la musique congolaise Monsieur Sako Yaya Hippolyte Werason et là qu'on y a reprouvé Lelo il a rien à prouver il a tout fait de là de moi on peut se dire merci de ces éloges parce que Lelo a reprouvé net nan ayemba tina ba mano di bango yebisanga a reprouvé nini a reprouvé nan le vie a tout fait et puis oh c'est important mututu ayemba na wera ayebana mututu amata na podium awera ayebana mututu musicien mutasima bassiste nani wera boka ka musicien libanga aboki libanga po oyebana alinga mizala yemo côté abimisa ba musicien héritier viens azola chose que héritier le mi pas rosa leader donc azana podium azo benga héritier ya zumiko avant la Emelia alias tebi ke Emelia Kabose, oui, on foule. Kabose, a bossé, il n'y a pas de défaut. Aleka si papa na biso na oba bozi. Mutuni na leka na wenge. O ayebana te. Tout le monde ayebana. Ali mbonda kutu to yebi oui, ça le phénomène. Toi on a drôle loba te pour toi ba congolais, toi ba zobo en fait, ba musu ba boya ba wera wana. Wera kita Château Rouge à l'époque, Château Rouge ne bukanati. Ayara watamwa na cheval. Boka lisolo ndenge Blaise Boula loba ne michete Blaise Boula lobi tozana biso toye poto. Toyo kaka wera soya to betango kara est-ce que kokoka bito vana na poto. Tozoka lisolo ke mwana mai bazu ba visa bazoya tozo minimiser. Yango na sano il faut jamais tala ko sous-estima adversaire te. Ko sous-estima adversaire te même na plein bolingo. Sinji yana botla lié mbai. Ko sous-estima adversaire te. Adversaire attention ya muke fo luko de olongole déjà parce que on évite ko kola na yeko zandenge nini donc asa déjà après sa façade longola ye tindike ko tom sa adversaire batu mususu wera azoya poto jibe déjà ya kina ba Blaise Boula asa ya kina équipe tout potom wenge panzani basa ko bokela wera jeto akobamba mbati ya omoni wera zong sango na intervention rapide bakobamba mat uku sombile uloke ezaka bango bazako finga wera obamba mati yango wera zongi saka ngona intervention rapide ke bango mo ba obamba mati parce que monsieur wera ami yebi na vie connais toi toi-même
Faut jamais qu'on se sous-estime en fait. Ouais, à sa force, à sa lumière, ya mboka, ya Afrique. Vous savez, comme ça, autant à parler de musicien africain, de Tchawera. Yo kende kuna kizenge mpesi. Ozo sanine a mignon. Ba tinjo ya. Wera. Mais un ba blesse pour bazana poto ba sous-estimer ko ye wera. Ba zo ba force à moi na maite yango na vie so lingo sali kambo ozo se préparer. Tika ba kanto kizengi. Tika do mona oke ozo uye kizengi ebi ya robete kemba moko. Wera kita na poto. Jibe na poto na ba blesse bula. Ba yoka son. Bayamba le roi, cheval blanc. Le roi hier, outil Congo hier. Mais c'est qui le monsieur? C'est le roi. Bonjour, le roi ya nini, le roi ya Congo. Au bout d'un monde. Stratégie kota, ba blaise boula ba lalate. Eh, moutouana koti mikili. Abuki mikili. Poulet. Wera, aleka na bandali batu babukana. Ayeba ki force na yeba na mai bazo sous-estimer force a wera. Aye kutu. Yo ka bilo bazo finga wera. Ayeba lo ba français te. Aza fo chanter. Bilo bazo lo ba na wera. Ok wera mama na noko. Mama na noko ya blague te. Lelo muto aza fo chanter abimisi combien de bana. Allié l'art na musique. Asali succès monde entier. Ba respecter le monde entier. Ouais, René, ça me met foké. Musicien appelle ça mot d'ordre. Pas ba chègue. Ba ya na machette et ya. Ouera. Quel pouvoir à langue. Quel pouvoir autorité. Yanga mi benga pena san koi. Joana san koi. Le boss sera na kopé sa mode net lelo insécurité koti na mboka. Batu bazo kufa tout le jour. Kulune komi boy na 12h. Kuluna. Ba koti salon. Ba bomi batu. Mettez-moi de cœur. Kuluna ekoti lelo na kin impossible ba kote ba criminel sabotage à gouvernement bazo saboter gouvernement bo vanda be ba buki ba kote li batu ba kati batu ba bomi batu bo vanda na 12e masasi ebeta bata ba osa minduki wapi po ba no beta masasi nyoso bana ba baso minduki euta wapi minduki batu ba bomela bata banzela euta wapi ba machette ko boma ba okanga ba miibi yango te masa se bete ba mu papa mo eza sabotage à gouvernement bazo saboter gouvernement fachi boka sabso ba mala te comprendre on comprend tout sauf rien eza sabotage ba mindu ke kota na ba nzela moko ba comprendre mutako za uti ba kongo saka madesu me mindu ki 50 eza kati ba saka madesu eza gouvernement mususu ebuna na gouvernement fachi mais à l'époque wera anope sa mot d'ordre apesi ba shege ba yoki qui est Yaza le roi de la forêt, ambassadeur de la paix. Oh, nyoswa linganga. Ana posa kimia na mboka. Boya na machette na ba arme. Bo mona de démonstration wera yesa ba machette ya. Ba arme ya. Mboke fanda nie. Nda salati na masina. Mboke fandi. Ba benga ba leader. Ana moi dire le kana gouvernement. Parce que bango ba chanter ba yembi ba pandisango. Bango ba so contrôler bala. Ouais, raza moyembi, mais aso contrôler balabala muta gouvernement, ministre aux bureau, président aux bureau, mais ouais, aux balabala pour mettre un concert en plein air. Message n'est aucun de partout, musique et tout. Aza muto, amu kondi me balabala, yé muta yé sa machette ma mindu qui va te déposer. À l'époque, soit le lobby salango, de insécurité, ça lui rappelle ça un message mort lelo. Bon, moi, le qui s'asana, batu ba oketi ka ba machette ma mindu qui a. Batu ba oketi ka ba machette ma mindu qui. Il a tout fait. Et là, on est nesika. Oh, yo, mon nesika. Basa bateau, toro manka, bon respect dans le ngete. Au moins, moutouma, les qui n'a pas fini, ouais, mais c'est inacceptable. Ça se fait pas. L'idée, le quoi, ouais, au moins, on dit, pèse pour moi, bimi, lelo, à jour d'as, on manque, ouais. Ben, respectons les gars qui ont vécu, en fait. Ayami Kili, atamousa, atamou la cheval. Et là, on est nowhere à saliter. Sorti de nowhere à salité là-bas concert. Et là, on est à salité, il faut ça là. Pour attirer des devoirs à domicile. Oh, bah, moi, c'est